Maman dans la cadre. Moïse, bonsoir. Oh, il y a solo. Nicolas aussi n'a pas un pamba. Oh. Oh, à quel pas Karine para. Maman, batiki leo ndembo ngepana ngayo na yako tiki ngayo. Camarade nanga moko, abi nanga ke ko tika na tinde pa na yo poza muta confiance. Ko ko tiki na mama. Ya umu na yako tiki lo mbangu. Zambongo na. Zambongo. Eza $100. Maman moni monta ci Gabriel. O sepeli. O jinzete o sepeli. O teme kiti. Maman la somme. Maman la somme. Asekaka na ye, asolaka na ye. Lis mongo. Nakoki koya kotala ye ndenge nalingi parce que c'est ma maman. C'est ma maman vraiment oyo azalaki so naza na posa ya kolia limbondo na ngana na mpiki. Donc nazaki ko benga ye vraiment mona ako salela nga oyo naza kolinga. Donc yango wana nde nakendaki ba misusu bamone nga nde nayaki nde nazalaki na maman. Yango moni ba misusu babengaki nga Gabi, est-ce que tokoki kotinda moi quelque chose na biso nga na bi problème eza te okoki kotinda na okoki kotika soki ezalaki nango mama alinga abelaki te tonga tosala biso mpe problème mais tozotala siko kote mama abela mwani parce que artiste ebimene likaka inaperci te faut problème eyala mais siko tozotala siko mère aobela moi tosala autre eza te ocomprendre ingeza nango artiste akoki ebongo te nde ya Richard ezalaki ye ingeza mpe abongo mais totala siko moi kote moko boye esala bien te so pa mama azalaki ndenge azalaka oh elingi ezala likambo efo ezala efo ezala moto akufa mpe aza te na baconfiance toza kaka moto mosusu mpe aza ndenge na problème mpe anini te mais tension ebeti ye kaka eyeki mpe nango te bake opema yo mo polo ba bekala mi to ge pema atuka photo pema okay ese photo pema po makambo ya lake kezonge lokwa ezui ba Kevin bakufa na yango photo pema photo pema no muke na ebisi yo non c'est déjà échauffaki makasi chauffaki na ngam nazo ba no mutu eza pour chauffer il faut que les sikamuka ouais pemi ota mona nzela zo mona banzela polele oza na kimia matina très moko kitoko ozo da yogurt moko kitoko meli jus moko ya bio donc alors oui le maman m'a dit là faut pour na tension ya Delvina Sila non rien à voir asa kola ina bala seka vidéo to talika bon yilo kota lokuta ba meneur de jeu abake opema ba pema no muke utika sila pema asali mosala mingi utika ye ya pema asali mosala mingi komboto ya ngaka acha komema mbeli na bana asungulu bosa mama mama o
Mama, if love is crazy, love is for me. Ya Londres shalom nazana esengo mingi ya koyebisa bino ete nakozala na bino na Londres à partir ya le 14 juin pendant 10 jours pona ba délivrance ya moko na moko ekoleka a privé ba délivrance monsieur se senga kaka il faut que ça ngo a privé pona kokota na profondeur ya problème nyonso mingi ezali pona ba oyo batambola partout o bazokoza ba solution te esengeli to kota profondeur nango pona solution emonana bana ya ba autiste bayaki babikaki bato ba limitation babikaki bino moko botala ba témoignage nakumisi kolo Yesu Masia na oya sali à travers papa Moïse makoma oya ye awa na souffrir bambule bele ngai na kotambola mbangu te na kokima te likolo sala nga pasi na sima likolo pe pona ko matabeskale zala problème kasi abondeli pona ngai ngakutu na loba likamwa te yemo katumi abondeli esikoyo na yoki lokola courant ezo matanga ezo kita tango asisi ko bondela na tamboli nakumisi kolo Yesu nakumisi Jesus, you are the healer. Thank you, Lord Jesus Christ, for healing me. Na umeli na ko souffrir. Makolo na zoko kotambola malamu te. Merci Seigneur Jésus Christ. Azanzambe na bomoi. Yesu abiki singai ageri ngai lelo. Lelo nga na tamboli. Lelo na kimi kutumba nga na kimi makate bambule bele. Ça fait beaucoup d'années nga na kimi nga na ngate. Na koka pete. Kotambola kuta tambola na zo tengama. Melelo na tamboli na kimi pe nzamba zo lokumu. Merci Nzambe batela papa Moïse. Batela prophète Moïse Saint Botane mobimba Nzambe sala osali ya minene na commission lokumu kaka ne na pesi ozo lokumu zo masanjoli mwana aza autism ADHD epilepsie eloko ekamwisi ngai mpona kofanda na ye na kiti ifo kosimba ye kofandisa ye kotelema mpe ifo kosimba ye kotelemisa ye ntango papa Moïse asali délivrance atelemi ye moko eloko ekamwisi ngai yango wana mpe alobaka mpe age na ye te alobaka mpe kombo na ye te ma alobi kombo na ye alobi pe age na ye. Sit down and eat your chips. Sit down. atelemaka ye moko te mais lelo atelemi na nguya na Nzambe. Oh, que le Seigneur soit loué. Amen, 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 amen. Tant toyaki lobi bato nyonso tu bamonaki mpona kofandisa ye nga na bandaki kosimba ceinture na ye na nsima papa akosimba ye afandisi ye na kotelema mpe moko fo asimba na nsima moko fo afanda na liboso na pamboli Nzambe ya papa Moïse. Mponda baoyo bamoni ke bakoya esengeli na bino bobenga mpo batia bino na liste ya badelivrance bapesa bino mokolo na bino na jour na bino na date na bino mokolo wana bokomona loboko na Nzambe bokozonga ndenge boyaki te nazozela bino na moto. Donc, personne. Léo. Et ça met. Dagabi. Là, il sonne. Hein? Yo mo que sonne toi na sonne. Wana check combien? Yo banga bule da. Oh bah ça 50 000.
Alors, mais c'est ça. Il y a un abaisse à 50 000 que là. Vous avez mis ça. Hein? Amenez les deux. Normal. Cela est fini. Merci Samy. Merci Samy là. Merci, Mbavas.
Depo wapi? Baoteka usi. Depo ya kama kozali na depo. Oyo baoteka bota na depo kwa. Yango ndinga mo depo kwa na moswala. Madame la tortue. Et tu me dis ça quand même. Oh.
If the money there, exactly. One at Tama Capella. Ah, bom, meu nome Mais ils ont bébé, ils ont caboté. Ils ont assez.
prophète, va dans le royaume de Dieu, va dans le centre de réveil. Ils sont bougés, ils sont bougés. On est ensemble. La paix ensemble, les gens qui se crient, moi, ça monte dans une mille pommes. Il est 8 heures, dans la 6 000, je vais mettre dans la 5 000. Papa nanga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na yo. Zambalolo yo, azo sale, Zambalolo, azo sale. Naipa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na yo. Samagaba sangolwe azo sale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana Yesu. Komba mana. Tirobo. Yesu na mingina tatola Yesu. Papa na mingina témoigner sangalo. Kapena tatola bonsambe na yo iswabato. Yo kabo senga nanga zambaka basaye. Yo kashishe nanga ye sambalo. Nayena papa sinanga osabo sambe na yo nayena kosanga nanga osabo sambe salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu undelanga Yesu WhatsApp, utende bageta kabuto, ndo bageta kapungo kongo ndo. Ndipo beta kazi mtakoko ya kumbo na yo. Nale Biblia bisenga senga. Nale Biblia pesanga kabela na bisenga senga. Yesu moko ni ye, batu bakolia pele sima na ngai. Yesu moko ni ye, batu bakolata pele sima na ngai. Yesu moko ni ye, batu bakovanda pele sima na ngai. Nale Biblia bisenga senga sanga ngai. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu. Kotikanga ite. Lokotanga yo yo. Tombolanga Yesu,
Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine Yakafu, sécurité, ils ont assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et Kendakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale Maman Linga, en fait, les années, oui, c'est Maman Linga. Quand la école a disons, dernier mois, on a bien en fait, ces années, oui, quand la sauce Maman Linga, pour moi, il y a parce que ça tout, moi, comme deux, trois fois, et puis ces années. Ouais, na yota Maman Linga. Donc, na oki koya kotala et même chaque jour, na oki koya kotala et ndenge na lingi parce que c'est ma maman. C'est ma maman vraiment oyo azalaki so nazana posa ya kolia limbondo na ngana na mpiki. Donc nazaki ko benga ye vraiment mona ako salela nga oyo naza kolinga. Donc yango wana nde nakendaki ba misusu bamone ngani na yaki nde nazalaki na maman. Yango moni bamisusu babengaki nga Gabi, est-ce que toki kotinda moi quelque chose na biso? Nga na bi problème ezate oki kotinda na oki kotika. Nde Christelle Freitas nde senga mnanga te moi muke naza nango okende ko déposer lenga. Okende ko déposer lenga pa mère yango moni apesaki moi quelque chose na ye. Yango na bi te na ola nango te. Na ke kotika ngo moni na uti ba winze. Na oto somba babino na nga na examen pona ko sa ilubu na lobi. Mena ba koba ba mbisa mai na bite na leka mbala moko awa pona ko déposer yango après na zonganda. Ah, ça c'est bien. Mais tout le bas, il nous a bien donné ni temps aux hommes là. Bato zone la passion Maman Linga za ngo ba bino passion ya kubu sa monde. Bino il nous a bien donné ni Maman Linga za lui, je crois dans la chambre avec Peter. Il nous a bien donné ni Maman Zole le double. Parce que yemoko parce que sur moi. Eza pasi makasi mais toza na choix te. Nzambe mtapesa nzambe pe mtazwaka. Bible il dit na circonstance nyonso tokumisa nzambe. Donc tozokumisa na circonstance nyonso malgré eza pasi mais tokumisi kaka parce que toyebi te eloko nini esalemi toyebi te pourquoi toyebi te. Ozomona
yango tozokomisa ye tozolela na ye elongo toza na ye elongo na mpasi na bisengo toza na ye toujours. Transfert ya corps kolongwa morgue ya Vijana ye lelo cinquantenaire tout le monde penza bartiste boye te est-ce que maintenant on est timide de jour eza obligé te fa artiste aya mpona kolongola corps na esika ezalaki tie kuma cinquantenaire eza obligé te ozo comprendre eza obligé te eza nango badéplace ka corps eza te ke corps ebimi bo bato baye te ozo comprendre eza bongo te eza bongo te donc eza nango ke oyo ayebaki akei oyo mpe ayebaki te moya sape autrement eza te neti nga nayebai nanga te ozo comprendre moya sape autrement eza te donc eza nango kaka déplacement ya corps eza te ke corps ebimi baartiste baye te te eza bongo te. Voilà. Alors, une question est pourquoi bamongo bangala si vous avez matanga bobina binara et tout le monde a les sili namo mais plus vous avez bobina c'est comme si vous avez un moins sengo ya kobu ça mutu ezaka nini en fait tozongela o mama to ya pepana bon mongala mongo abinaka na alelaka na kobina mongo alelaka na kobina mongo soka azolela omona telemi azokobina donc azoyoka pasi azobina aza koloba biso tobina tozalaka bongo tobinaka bongo tolelaka na kobina eza te ke soko bozobina nde oza na esengo soki ndenge ni te tolelaka mpenza na kobina te ozoloba ko ozoloba ye mosusu omona makambo mosusu asalaki pasi ye mosusu pasi ozoloba pasi ozoyoka ye mosusu ndenge bozalaki na ye ye mosusu donc ezaka makambo ebele. Organisation de ndenge vous allez lelo association tout ba et vous ça ba groupe WhatsApp pour les artistes ceux qui lelo pour perdre soit type artiste à perdre organisation côté na bino ndenge nini ouais toza la groupe na biso to sali toza la groupe na biso to sali ou tozo ça s'appelle quelque chose na biso ba artiste na biso ba artiste les amis donc ça va problème té pour le système et ça on a problème té exactement un problème té ata mukete. Merci beaucoup Gabi. Biso soki ezalaki nango mama alingala abelaki te tonga tosala biso mpe problème mais tozotala siko kote mama abela mwani parce que artiste ebimene likaka inaperci te faut problème eyala mais siko tozotala siko mare aobela moi tosala autre mise te o comprendre nge ezala nango artiste akoki ebongo te nde ya Richard ezalaki nge eza mpe abongo mais totala siko mwa kote moko boye esala bien te so pa mama azalaki ndenge azalaka elingi ezali kama polémique te aza artiste artiste azalaka na persi te efo ezala ozo comprendre efo ezala moto akufa mpe aza te na baconfiance toza kaka moto mosusu mpe aza ndenge na problème mpe anini te mais tension ebetie kaka ekipe nango te bake opema fotopema fotopema mpo makambo eyalaki eke ezongi lokwa ezwi bakevin bakufa na yango biso topema topema nano moke nayebisi yo non eza eshofaki makasi eshofaki na ngai nazoba no motu eza ya kochauffe ifo okende esika moko awe opemi otambola na nzela ozomona banzela polele oza na kimia omati na trai moko kitoko ozolia yogout moko kitoko omeli jus moko ya bio donc ya bien donc se reposer penza ya osakana te bozobimisa ko tobi baleki lelo baobimisa omo tezocrée makambo ebele tozotala makambo ya Alain Madilu awa epeli lisusu moto azala mwana sans société azali mpe mwana Madilu te mais azali mwana oyo bayakani na libala totomona papa mbeto sans souci mtabokola ye sans souci mtabokola aza papa na ye so mtabokola aza papa na ye mbala moko c'est son père c'est son père biso te ba valeur wan ke mundela ibi valeur wan mundela iso ka adopter mwana soka bokoli mwana lakisini oso zindo mwana obokoli mwana chakola ku tata munene asa mwana yo
ana mwana Ndaka mwana oyo bimisita ma. eza te mindele bayokanaka kutu babi tokobota te bake koadopte mwana mpe barespecte mwana na famille mpe respecte ye mais biso sasa so obi mwana awo enfant adoptif bazozwa ye lokwa banéglige non non mindele ake kozwa mwana na ye et puis famille barespecte ye. Alors oui, le maman m'a dit qu'il faut une tension, il y a des dynasties là. Non, rien à voir. À ça qu'on l'a iné. On va essayer de vidéo, ton talika bon. Il le kota. Le kota. Le kota collé. Biso ko ko na so ko ça non 5 ans na les 26. On a kinga bo. On a kinga bo ko ça non 5 ans les 26. Parce que ba collé. Hein? Bible na so mutokufa na 70 ans, so na makasa ko na 80. Mais na kati na ngweza pasi pe bolozi. Ko bela ba problème ba nini na kati wana. Vous comprenez, c'est ça. Voilà, il le comédien pour déjà le jeudi dans la veillée et aussi vendredi dans la veillée et samedi va conduire quoi il y a en tout cas toza au courant bisonyo surtout, toza au courant bisonyo surtout, toza na la grâce wana. Tokozala na biso nyonso artiste ayaka ni matanga donc mutu moko on exige matanga zate déplacement corps eza lango déplacement eza nango teke mutu babimisi corps te mutu nyonso to ayebike matanga ekozala na la grâce wana tokozala tokotonda tokosala ba plein dika tosalaka eza na problème te ba meneur de jeu bake kopema bapema na moke mutika sila pema asali mosala mingi utika ye apema asali mosala mingi bafinye mingi te asali mosala mingi ça c'est bien na moi mon papa ndako intervenir kuna mwa muke mbote mami mbote papa tout monde na matanga et pas maman alinga awa tu es besoin en fait nani na kati ya famille alinga et pas maman alinga za tata mwasi na ngai do tata mwasi na lokwa kamada tata mwasi na ngai ema bosonga na Congolo biso sko to abana ya grand frère ema bosonga nzube donc to landi tata mwasi biso to ndo benka tata mwasi to mesana tata mwasi na biso ema baomba ndako moko baolala baolamuka ko tika tata mwasi akufa patika tata mwasi na biso po patika ngai te même na osho na pesa te karabando ya mingi na matongi na osho ngaleke ko photo za biso mbene kufa. Ok, donc on lit à Gounamami. Ok, ça c'est bien. Alors, en fait, question mon réseau, il a besoin de pour la mangala. Mais nous avons une unité de questions. Pourquoi ceux qui ne croyaient que la maman est là, parce qu'il y a une piscine à danse à Kobina vient. Ils ont mangala. Ils se visent mango. Ils ont mangala. Ils se visent Kobina wana. Pourquoi la peine na mandaka équateur na kendara na yaka. On appelle ça la rare bon Kobina. Eza beaucoup de kuna tolongola na mapapa. Ah bon? Tobina piana do tobina piano selenge pia bo mtako kata donc kiti pia bo nyoma. OK. Ola nini ezate ke ozo saka. Omoni 9 mois. To bara libele eza passe. Ko kata mutolo obungisi kaka mwana boye. Ko kufela ndeko oui eza passe ke mutolo na yo. O esengisa ki yo na mwana. Eza passe. Yango sko passe na to longola ngondeni. Kolela ya kati biso amongo tolela ate tant na olela nazo nyoma nazo loba nazo lela paisa 9 mois na bomo na boni otika kinga ite oye ko tika ngaka ke tongo komi de papa esika na mema bakoko na bando sepela ndenga la mema ki yo tiki nga okati vi moko lo tsozo bina okati te muto obina lokwa bato ba mona ki ote mama linga ba oya kotala azobina te donc olela ya paisi yango nazo lela yango biso bamongo tobina na bonyoma. OK. To lo baiza coutume tu dani. Ndenge ya bamongo. Est-ce que lo mola lisusu na mapapa ko lo. Na mboka penza. Awa la kishasa to mo to ko le olati papa olati mo pro. Na mboka penza fait 40 jours ko kite na wenzo okoma te. Ah bon? Okoma te. Ti bo sala teke penza, teke lo kwa ndeni. Feti ko panza matanga, to sa mo teke ndesko no moni. Moi mutasui makasi akobima na kwe asombi mo eloko ayekozo bobino bovanda na sete kolala nzoto na se kovanda na se yo azola na sete
aolanda se so alai na mwa éponge boye mpo na santé na ye soki santé ndenge ezalaki lokola ntango azalaki makasi atuka olaa na etoko so totie mwa éponge boye mpo na kobatela mpe ye na tension na ye. En fait okoloba nini na bandeko baotala biso oyo bayebi douleur mama ote olekisa nango ya kobela ya kobelisa bana ya kozwa makambo ebele songolo pakala ben lelo tushatiki biso okoloba nini na bandeko baotala biso surtout pesi mpona mama eza pasi mais nzambe kaka sunga eza nzela na biso nyonso eza pasi yo eloko nabaki na ebanda eloko ya motolu cordon wana bakataka o mama tike na oyo ayemona mpa kati oyo aye ezalaka pasi mais nyonso kaka totia maboko ya nzambe mpo nzambe nde azalaka liboso mpona biso bato mokili okoka te okoka te. Merci beaucoup. Tozwa meme mpe tozomona ye mwa mingi awa meme yebi te bandeko baotala biso bayeba ozali nani pembeni ya mama Linga chaque jour oza na biso awa. Otuni bien mama Linga tata oyo abotaki mama Linga ye noko na ngai ni moto aboti bon noko aboti yaya mpe aboti bana na ye bamama Linga ngai ni tata mwasi ngai nafandaka na maruku oyo kuna ya mboka bobengaka soko mboka commune ya suka ya Kinshasa ne nafandaka kuna bamama Linga baza bana mike na ndenge aboti na bana na ye bakoli esengo na motema na ye akomona lisusu boye bao bazalaki kasoko bamoni ngai kutu lokolo oyo atomola ne ngai to asala ngai boye nayoki pasi na motema ata nakomi boye bomatisa ngai na bisi ngai nakoma kaka yango nafani nazali tata ya mama Linga. Yo kokisi boamba mbula boni ingo ozali mpo mama Linga déjà mama mais yo lisusu tata mwasi ozali vivante bambula boni okokisi mokili ya se nayebi te bambula yango nayebaka kozala te nayebi kaka ndenge nabotamaki naza mwana ya 43 yo moko osali déjà okozala na au moins 81 82 ans na ndenge boye ezali ngoru ya nzambe nakufanda bien nakosalela nzambe naza na likambo na moto te na tosho ya papa nzambe mpo nzambe wana alobaki ete bokozonga lisusu lokola bana mike sikoyo ngai nakomi mwana moke epa na bango mpo natoshi mingi yango oyo nakomi na bakokolo na ngai mpe baboti nazali na esengo makasi ata lokola bozosala boye bosala na motema ya bonzambe bosala na motema ya bonzambe likambo na moto te mpo bokomaka lokola biso lelo soko nazala te ekozala kaka fete na bino kaka kobina kosala fete. Voilà. Mais au colis na ba principe nini oyo osali pour que garder ozala toujours na âge oyo parce que kokoma na âge oyo eza facilité mama osali ndenge nini o respecter nini est-ce que eza biloko kolia ezali kobanga makambo ya mokili ya leta kosala bato mabe te to nini kobiso ti na âge mais otuni bien oyo asi onga nakomi kobanga nzambe totamoli na kobanga nzambe nazala jene mama nabongoli motema na ngai nabali mobali na ngai naboti bana na ngai na mobali na ngai bana nyonso na mobali moko bon nabongoli motema na nzambe malamu nzambe nedi na bala totoshi mpe nasungaka nayamaka epai na ngai soki olobika koko ya maluku nyonso akoye koka maluku wana bebe yo kosoma lipa te kaka biso na nsima bango mpe na yama mpe nasaleli na mokili likambo na moto te bon ngoru na nzambe yango oyo nafani ndenge oyo ata mosala ndenge bozosalaka kobosana nzambe te bozalaka na bolingo. Bana kanisi koloba te
biloko oliaka mingi na bokongo inkela esali mama ye biloko te biloko kati kwa pono ya mosaka na biso pono ya mosaka na biso bon mwa bambishi ya lokola nakomi boye bambishi ya kokauka na mwa mosaka nini nalingaka baoyo ya bino wana ya ba nini ya pete nini nalingaka te mwa beya na ngai na mosaka beya nini mikungu nde yango oyo toliaka yango kaka mawa na nzambe na ngolu na ye yango oyo ekomisi ngai boye. Merci beaucoup Coco. Tosepeli pena na témoignage no esali biso bien makasi. Yaka bitoke libanda mpona merci. Tina olelo. Mwaele. On va ta kitu wapi? Kitu yango bachele. Moses Boni. Otiki kan. Dieu merci. Maman dans la cadre. Moïse, bonsoir. Oh, ya solo. Mikolo osika pamba. Oh. Oh, ake pa Karine para. Ala bakanda naye. Ana zoa mindele Oh, ya solo. Oh. Ngoya o. Métier noir. Moïse wa matumole Maman. Batikeli onde mbongo epana ngai ona ekotikela. Camarade nanga moko abinanga ke kotika na tinde pana yo poza muta confiance. Ok kotikela mama. Bonsoir. Ya omona ekotikela mbangu. Zo mbongo na. Zo mbongo. Eza $100. Naisa Moïse te batindeli nde mbongo pa camarade na ngai $100 yo na zwi kamba mona ekotikela ye Bonsoir. Amen. Amen. Mamoni Montalci Gabriel, osepeli. Ojinzete osepeli. Oteme kiti. Mama da somo. Mama da somo. Asekaka na ye, asolaka na ye. Miss Mongo.
ekosala nini le métier noir ekosala nini ML bane watala biso par rapport à mort ya touché oyo azali ndeko na biso artiste atikaki biso okoloba nini lelo liwe ekomeli mama alinga na kati ya famille nayebi te ML nini koki koloba na oyo ekomeli ndeko na biso touché le merci beaucoup pour la parole opesi ngai en tout cas eza pasi motema mpe pasi makasi mpona ndeko na biso ya groupe Toli touché le cœur atiki biso en tout cas eza pasi makasi bapesi mama pasi na biso bandeko na ye sango na ye jour eyaki tokokaki te mais totie nyonso na maboko ya nzambe parce que liwa na ye moto ayebi yango eza nzambe biso toyebi te nzambe nde ayebi yango nyonso totiki baprogramme na ye nyonso nde tobandi na kimia ti mokolo tokosukisa yango mpe le 14 ezala mpe na kimia parce que mama mpe atikala na kimia ya molimo mosantu po toza bana nzambe toyosa bateatre mais toza bana ya nzambe nzambe azala na biso apesa mama alinga kimia biso mpe baartiste nyonso kimia ye mpe akende mpe na kimia en tout cas merci vraiment. Voilà, atiti nini bandeko bana nango jour wana ya toloba ya morgue aussi ya veillé parce que toyebi baartiste bino boyaka d'une façon que moi polémique ekota moi mutu nayebi te baya na titi nini bon mama aza na mpasi tozopanga ke lobi mpe esala mabe mpona mama. Bon merci vraiment na question tuni ngai attitude oyo toza nango les jours avie mortuel le 13 ngai nazosenga na tous les artistes en tout cas toya na kimia tokunda touché na kimia parce que tobandaki mpe na kimia nazosenga baartiste nyonso le jour là tozala na kimia makasi po soki biso tosali des autres soki biso tosali bapolémique baokoto en tout cas mama azala na kimia te po totia mama kimia amonake no bandeko atouché mpe bayekolela touché alors tolela touché na kimia motu nyonso koya ata motu aza na problème na moninga bozya matanga touché eleka so bobanda polémique na bino bobanda en dehors ya matanga ya touché mais na minute toza bana libota bana toli nyonso tozala na kimia apa bana toli baartiste nyonso na bajoua na mama na nyonso toza ebele alors toya na attitude kaka ya mawa po topesa mama mpenza kimia makasi vraiment. Voilà, merci Emel. Nous avons un wa Masasi Kabamba, donc fils ya papa na biso Masasi ya Sele. Débité claque yozo zala chaque jour. En fait, tout le monde a bolingo bato ba nango pona mama linga pona toucher le cœur bien katiki biso mais ya yo to ba eleki mo mingi chaque jour songa na zawa na mona ko kaka. Na bandeko baza pe ate ba omona ka ke yozo la ka. Débité ozo témoigner nini ya mutu ya pona ndeko na biso toucher le cœur. Tantine Sipi d'abord bobina relation na papa. Et nazo ba témoignage mingi pa Brigitte maman biso pona mama Tantine Sipi asala tonga na botama. Et tant pour boyebi papa tant à côté coupe salon et après na botami et Tantine Sipi bande kubano ba botami pas Tantine Sipi na biso bana yesele c'est une famille. Donc Arnaud aza camarade Arnaud aza vraiment Arnaud Sarah Moïse Yarabi bango baza bato to route na banda kala baza bato yo na botami na kutu ba botama ki ba opa botami na simana ba ye vraiment avec Tantine Sipi na biso c'est une famille. Oui biso na salongo, oui biso salongo neza, biso bana salongo. Na bandeko mususu za vraiment balati ba parents balati biso ba bolingo mo boy. Na ba parents na biso bana to kola bona mona to mi to kuta tanga na zara moi mingi chaque jour mais bandeko mususu pe to za na bango ba bana ya ba papa to ba maman to ba tantine ya groupe salongo. Vraiment c'est vraiment la famille. Donc ils a pas na biso. Donc o yaka na chaque jour et les la batute. Non ya pas na biso. No ya teo no ya tala tantine no ya ne pas tantine na pas na biso ezaka te no ya kaka pona ya matanga te na ya ka dia awa avant matanga et pas matanga no ya ka pesa pas na biso no ki mangote c'est vraiment un peu ça. Voilà, yo artiste pas Koufi artiste maman linga artiste papa Masasi Kabamba artiste. Alors roro balilo banini na artiste surtout bota la biso ba oyo bazo banga pe ko ya ba bia so to ye kuna bakoboya na boya mama bakoboya bakobanga na boya na mona plutôt maman linga parce que souvent bandeko baza toujours maman mona kana mutu qui ce que yo mona maman linga te ça bango nini et surtout aussi veiller calamité aussi
enterrement de Konabiso, ni nous regroupons la partie sur la biso, batape, libanda mboka, diaspora, na ou pas sur Kinshasa. Non, en fait, pour mes amis, batu balinga mingi ko vérifier balinga mingi plus ko yoka. Lorsque babi place wana bazo kanga batu. Yepe na zabongo, aoketa bangi aokete. Mais akete amuna pe ndenge ki mamango isalama. Batu baya be tontine gabiaza ayeba parce na tontine. Batu nyoso ba oya kape. Baza rapena tantine, baza sur la pena tantine, baza fan na pe bazo zo ba image, ba ndeko so nga à chaque fois no yaka partie c'est belé on mona bazo sur la. Donc ba batika royoka oyo ya royoka te puis na nga ba susu. Tant to bande matin tant on ndeko nga toucha ku faki. Ba bino ba internaute oza vraiment na ba miniature mon botia vena ezala kitoko te, ezala bien te. Ezo baby sa personnalité, surtout ba ndeko mususu ba OK na bonne voix parce que mutu so akufi faut les motos ça rappelle un respect à Moutakufi quand même. Respect on a pour y a mon il faut ça. Comment Moutakufi bino bon miniature mo boya bien té pour salir personnalité à Moutakufi. Tara Moutakufi ceux qui corbien quand même soda té marakata lo sac. Et on là c'est que Moutakufi ça n'a pas valeur mo boy. Mais faut Moutakufi faut beau ça y valeur na yé. Les attaques qui ba miniature mo boy y a bien té mataka. C'est pas propre. Le biso bande quoi toucher. Tout c'est permanent na makambo na té quoi. Tout c'est permanent vraiment na makambo bongo té. Et bandeko surtout baza ba artiste ba rolinga peut-être baya tant nazana e wana tant chaque fois za kabimaka ataka solana bato yaka na bato bayaka ba solana e bayoka ka te me baya ndeko il veut pas ka te a eza place ba pekisa matanga ba pekisa bato te matanga za li bato nyonso surtout bayaka mais za te ko yana bandemo bala tsa bato ke aza danger allez bato nyonso parce que papa le baki dernièrement que succès à tout le rôle moi je savais ton ami moi muke papa sauf quand même avant télé carte banola na papa le banda so papa te ngola saki mutamta na époque na succès puis ça na temps na ngo ezaka succès wala te so za succès lelo lobo kuno za na succès te za succès lelo lobi batanti si baza banda bango te me kala bande ko landa bango te ke TV za moko mais eza na tour de rôle oyo ya succès donc oye no matanga mo ya te bande mo boloko la ke oza danger oleki batu nyonso wana ya metme veza vendredi to kuna ndo na so samedi et tout ça que kimizala bandeko ba artiste te bike façon ndenge zele kala biso bana salongo na asko ko manango mutata ko mana ndenge ne mutata pa ine na ndenge na ka yaka ka meza te na ba ndemo boy ko peut ko sala biso ba désordre matanga no to la ndeko na so na kimia to kunevma na kimia et les gavements bien. Voilà, merci beaucoup. Donc, merci Nabandero surtout. Donc, je crois, mon ami, à d'autres à la biso depuis les États-Unis, Patrick Ebende, on a bien puis c'est Kofo dans les États-Unis. En tout cas, je crois bien maintenant que vous avez biso tout l'ensemble. On a Patrick Kofo. Donc, merci. Na Poupon du bon au Canada, mon ami qui c'était mon futur, Bambote Belé, maman minute monté mais tous les peu embêtés, le maman Likelemba, Billy Fumuka Fondation, tous sont là-bas, veuve orphelin et na sanité. Ah, Gafa Pop, Jean Robert Kala, les savants de la DC, c'est la force qui a Freitas. Christelle Freitas. Freitas. Comment mindele a congolaise? Aza angolaise. Angolaise. Christelle Freitas, yem tasali moi geste. Yango to PCP merci. Et puis on a na ipo na e. Camarade no boyeba ni na Angola ou bien te kana na Lubu. Lubu ka. Merci Christelle. Na munya mela ngo pesa be mbote. Mbote, ça la moi bien. Pas chouchou les parts des princes, Ayato les l'a touché. En tout cas, pas Diego musique, toza matin à toucher tout jour wana ko zanga te. Bambo to me belé en wana Diego musique. Merci vraiment. Diego ngwaza wa. Ah d'accord. OK. Diego musique en France toi ah kaka. Ah d'accord. Wana ya pirate. Ya pirate, c'est bon, ya pirate te. Bando ikate. Voilà, merci beaucoup. Ça n'est fini. Merci. Na mauvais à Katia avec Thomas Ogitoko, Jean-Robert Kalala, les savants de l'ADC, la force qui a Timotema. Il y a maman Nicole, maman la parfaite, à Paris, toujours là, toujours ensemble, la famille Alinga. Merci. Voilà, merci. À la prochaine fois. Bye bye. Merci beaucoup.
Yasika eye na misunga eyaka toujours na ba solution. Toye pona kosunga bino. Yo mutozala ba maladie oyo ba mindele ba ko traiter te na poto. Ovandi na Amérique, ovandi na Afrique, diaspora esika nyonso zali na Europe. Toye na solution. Benga ba médecin na biso en ligne na ba numéro oyo ezali ko apparaître na écran na yo. Benga bango ba consulter yo. Kisi nyonso olingi ba komela yo ba kokomela yo. Par exemple, tozana ba maladie moko ba mindele ba ko traiter te. Tozana ba antibiotique, tozana ngo besoin na banzoto. Benga médecin na biso en ligne. Soko za ba maladie oyo etungisaka yo, des fois ba médecin en famille ba koko komelote, peut-être ba GP ba solution nango te. A on a misunga tozo libino solution. Obengi ba médecin na biso en ligne ba consulter yo pe ba komelo ba kisi toko tindelo bipa nyonso yo pesa meli. Diaspora bisika nyonso zali na Amérique, na Afrique, na Europe toko tindelo ba kisi na o ozongo en bonne et due forme. Misunga eye pona ko sunga bino. Ngai papa Lewis Manyongo Mbangi na belaki pendant longtemps na lokaki solution na ba examen epai na ba centre médicaux mingi na ba centre hospitalier mingi solution za laki te ba na ko pesa ba kisi wana e bana soko bakisa ngai passe na nzoto pe ko vingisa ngai lisusu et ça m'a dit que na ko za contact moko en ligne et na tanga ki titre na mo ki misunga docteur en ligne réellement zo ki numéro na bengengo na zo ba médecin na ba consulter kinga en ligne ba consulter nga en ligne ba pesa nga ba directive ni na Holanda et puis tant après ba tininga ba kisi wana na meli lelo ngai yo na telemi na komi ko tambola na komi ko solola po ba seka kinga ba oyo akufa mingi ba ko tiki akufi déjà to kene kolela ye mais ba lela inga te nzamba sali à travers misunga docteur en ligne ngai yo na solola bino na ko pomba yo nga moko te et sekele na yo sape bino yango po bolo na pensela na ngai serre la mama nazala na felonde na mitungisamaki na maladi dibumu pasi na makolo pasi badokter a na felonde basalaki nga baexamen bapesi bakisi bande kosimba kaka te ti naye kozwa numero ya docteur en ligne nabengi bango na explike bango kananga batali ndenge na explikaki bango basali bango moko badiagnostic ti baye kopesa nga bakisi bakomi bakisi baye bakisi oyo kosunga yo batindeli nga bakisi yango mpe na poste nazwi yango na meli na miyoki mpe bie bandeko ngai naninga sunga mpe bino soki yo posomona maladi no bazozela ngo solution te biso mosusu basekere bamaladi na biso esengaka te badokter oyo bayebi vraimen culture na biso makambo na biso na banzoto na biso omoi batraiter na misunga vraimen ezoleka kitoko lobiko ezali diaspora congolais nyonso na mboka oyo ozali mpona oyo etali sante na yo contacte misunga docteur en ligne nde ozwi solution.